Mbwa yo tikana fingo kambo oza mutu munene na parti politique na bino ya UDPS ya Kabuya, sisi Kabuya parce que Kabunda ndio azana prison Kabuya. Siko yo ceux qui osa côté ya président ya ba jeune, ceux qui président ya ba jeunesse, monsieur côté ya ba jeunesse ni Ndumba ceux qui na azala ki Ndumba ka ba chef na wana nde balinga ki ba bimananga na kati ya likita na bino nyonso tu kati na bino nyonso tu bato banome bino na pouvoir wana na Congo mutini ndio aluki ngai maka. Mboyo tikana fingo kambo oza mutu munene na parti politique na bino ya UDPS ya Kabuya, sisi Kabuya parce que Kabunda ndio azana prison Kabuya. Siko yo ceux qui osa côté ya président ya ba jeune, ceux qui président ya ba jeunesse, monsieur côté ya ba jeunesse ni Ndumba ceux qui na azala ki Ndumba ka ba chef na wana nde balinga ki ba bimananga na kati ya likita na bino nyonso tu kati na bino nyonso tu bato banome bino na pouvoir wana na Congo mutini ndio aluki ngai makambo te. Siko na kati na bino nyonso tu wana nani yango a réussir ngai sunga za ki Ndumba botinda tina ba jet privé botinda na ba carte ya ba hotel ya cher wana botinda ba mbongo botinda ba tuyation parce que dans Congo wana ezaka ceux qui mutoko yeli problème pour ba aider ye ba olinga pe ba leka pe ba yoka pe muyibi wana yoka kindeni nde comportement ya ba autorité ya Congo yango wana surtout bato akasai surtout baluba ngana nazo attaquer ka baluba parce que bino nde pe besoin ko attaquer ngai ka bino baluba bolinga ka bino nyonso to bo mataka isika wana mataki combien de ba konzina bino na ba konzina yo na mo konzina yo moko tuna ye ayebi ngai no sunga zaki faible pa linga bimana ngai no bangono so bakoka kinga te punga zaki faible te po election ke za Ndumba te po so zaki Ndumba batu na bino nyonso to ebise bino ki batu na bino nyonso ba nomaki na pouvoir wana na bana tout le monde bandaki oluka bandoluka baleka pe place moto wana likai mais mutu ata moko te na Congo na bino na tikalo mona ata ndambo souvetement na ngadi susu parce que nedi ke boza raisonner ka lokola bambwa kaka ba pesi bino pe na pouvoir elo ni bozo te ya batu nini wala sa batu nini bino nyonso bwaka ndenge mo bamukuna Jean-Marie Kabunda ceux qui Jean-Marie Kabunda na Kabuya bino nyonso bapesa bino pouvoir bwana eloko ni busana pouvoir kako yiba mbongo tonga ka bandako ko yiba mbongo luka ka basi ko bimana bango ko yiba mbongo tindela basi ba carte ya hotel ya cher to bakende olala bango kuna vie na bino nyonso bwana ngwana elo ni bozo ede moninga na pouvoir na nini ba ingrat bato akasai baluba ba ingrat bato bambwa mitu epola eloko bino boyebaka kapa kolala basi bwana eloko musubo yebite na kodrake basi bwana eloko musubo yebite na kofinga bato ya mama na yo ya tata na yo eloko no songolo pakata apart wana bwana eloko musubo yebite na bato bazo nommer bino wana bino na ngai mituka ndenge moko
Voilà que c'est école ni bien botanga. Ce pasteur-là, je ne sais pas quel genre de pasteur il est, parce qu'on le voit tout le temps dans les médias, tous les jours, il est devenu aujourd'hui, je ne sais pas s'il est candidat à un poste politique ou pas, mais je pense qu'il fait la honte de ce qu'on appelle les religions. Moi, je le connais personnellement. Pour l'avoir rencontré aux États-Unis, on me l'avait présenté comme évêque. Et je lui ai fait confiance aveuglement. Pourquoi? Parce que dans mon église catholique, quand on dit évêque, on est d'une certaine moralité. Et j'ai dû partager même un conteneur avec lui pour transporter les valises et les effets personnels. Quand ces effets sont arrivés ici, le conteneur était mis à son nom. Jusqu'aujourd'hui, là, je suis en train de courir derrière pour avoir donc les choses qui ont été envoyées il y a 2 ans, il y a 3 ans. Clairement, là. Non, je ne veux pas aller dans les détails, je ne veux pas que ça devienne une histoire personnelle. Mais je sais que ce monsieur-là, ce n'est pas un bon pasteur. Parce qu'il utilise l'église pour faire des dégâts à notre société et il faut le traiter comme tel. Et je ne veux pas entrer donc dans leurs affaires. Je considère simplement qu'il n'est pas crédible. Balouba, Bazana, Bazaka pour accueillir, hospitalier, oui, Kokabapé, mais Lokomoko, Lokuta, Akosaka Mingi. Non, entre quelques pourcents, non, entre quelques pourcents, il y a bateau. Lokuta. Nde nazali koyebisa bato nazoyebisa procureur ke bana naye korépondre napekisi bino te mais naye korépondre bino bato bozofinganga na bacommentaire eloko nini esilaka te ata filme yesu esilaka eza kaka babeta ye mai mais boyebi ke babetanga mai yango sikoyo eloko nini ya spécial ya sika bozoyebisa bato basala ye boye boyebi déjà eloko nini oyo ya sika boyebisa bato oyo eloko bato bayebi te papa bino bokanisi mpona nini biso bandeko bino bakongole bolinga kaka malere ya moninga problème ekomeli ngai bino bokanisi ekomelaki nga mpona esengo non ekomelaki nga parce que nakende oluka badroit ya mobali na nga ata ne bokotisaka kabila na luka droit ya mobali na nga bien mobali na nga oye atika oyo moto wana confisquaki badocument mpe bokasi nga nasalaki yango mpona esengo ta mpe naza mwana mwasi no naza mpe na bana na boti mpona nini likambo nini esilaka te eza kaka basala ye boye commentaire bozoya kofinga kaka mpona nini mpe bokasi bato nyonso baza baimpoli ya kofingaka bato nga aza muluba ate lingala na nga so nazoloba ezoyoka na kati chuluba nakoloba eloko ndio kasi talobi yango na lingala na ebimi chuluba eza eloko ekoseka mutu bino balisanse eza eloko ekoseka mutu po bokoma boyaka kofinga bozofinga ata bofingaka nga na botalaka nga na soni na bino bana basi bofingaka nga botalaka nga na soni naza mwasi kitoko bandelo titongo mpe mwasa propre naza très joli mpe nzambe azwa te ya kokela nga na yo pe tata na bandimi no ozotinda boliasi nga poisson na lolenge nyonso to bozomona ndenga na ovivre kaka parce que bayebi ke nzambe aza na ngambo na nga conscience na yo esalaka nango kosa na obandimi ndenge ozokosa bato wana ke montage ntango bayebisaka olongola bilamba bayeba so eza montage ou vrai olongolaka bilamba okenda osoma produit ya mbango otelisa maboko ko maboko lokola motu batie mai ya moto na maboko no kendo kosa no bapi ozokosa na kombo nzambe yo nzambe akofrape oka mokolo mosusu okokomprendre te yebisa bato no batika fina ngai ya kimia mpona nini otindi bato bamena nsenga na lolenge nyonso ozotinda bato basalanga bakontinue kosala mabe ngai naloba makambo na yo nakipaka yo nakalikilaka yo botikala na justice na bino bosalaki engra ya baluba no bosala justice na bino no batika yo parce que bozwi pouvoir bosepela no esila mais sache que mais esila te oteki lopango no bolie mbongo no mais sache que ofuta yango un jour continue kotindaka bato na yo baye ofinga nga continue kotinda bango kaka mokolo moko d'abord baye opesa examina na soni tokomomona ke komi sous tribalisme po tokomona clair te koma ezolekalaka na maboko na bino biso tozwa te nde baye opesa examina après baye opesa godempo toyebi ke godempo ya politicien a pasteur mais aza politicien pour biso to ça la politique active mais il y a ça la politique active alors baye opesa ye lokona
Biso te comprendre comment beaucoup peut ça un pasteur mais qui est politicien. À ce moment-là, il va nous diriger comment? Souka au sa parti politique. Au moins, il peut faire les partis politiques. Donc, bon, mon agent déjà. Mais tout le monde a un pasteur qui est un politicien. Un pasteur politicien, c'est-à-dire c'est difficile pour lui pour gérer l'église selon normes église, à utiliser selon normes politiques. As intelligent, il a des capacités, il a tout. D'accord. Bah sautenga. Déjà murmure écoute. Mais natika likaka. Pourquoi bazo boya rayo? Oh conflictuel. Oh ngai. Mais bango nyonso va conflictuel. Tout le monde là est conflictuel. Oh délile si. La côte est prison. Mais prison on a la côte. Moko n'a pas outil prison. Et empêcher était à diriger l'église. Deuxièmement, on a un conflit dans Mukuna, on a un conflit dans la période où il y a guerre. Beaucoup on a besoin d'un conflit. Il doit conflicter, mais hier, Wela ni navi. Mukuna n'a net Wela. Hier, tant que vous n'êtes pas Kabila. Mutalia mongi bile pas Kabila le kola hier sati. Akole Kabiso tout hier. Mais ce qu'on y a un abimisa, Kabila s'attend pendant que Mutangonde Mutasungaï. Non, soyons reconnaissants envers Kabila. Les autres soutenir Félix, mais tous reconnaissant que Moutabato, Tolé, c'est un bon. N'a pas ça exemple. Net bilo gazoloba, église, Koyoka Nesate. Tu n'es pas présent. Pas présent sur bon. Pour tout ça, réunion, il y a prière, l'église naïe, et puis tout ça, on a stade Tata Raphaël. Mukuna. Gazoloba, unité. Moi, je vais parler de ça. Honnêteté. Nazi Mbongo, premier pasteur aye akati Mbongo kana nzela eudi présidence bakati. Ba pesa na mabonga nani? Yo mto zo Mbongo. Nana zina yo coup de fil yo zela ngawa. Mutali bosa aye akati. Toye pa Mukuna akati. Toke pa tel bakati. Toke na full ba yeli soko lia Mbongo ya batutu wana. Ese wana zo malhonnête honnêteté. Na mbongo toziwana po muta ko contredire ngazati na mbongo toziwana bravo kutabito mona clarté mbongo yo ndenge ye po na ngaka gashiri mais to komiana to kabulisi mbongo na batu mususu na batikali nde jour ala ndengala sa abima na ye amoy ge ba makambo ezu clarté abimina au conseil naka. Monsieur Gabriel, bonsoir, c'est bonjour, mon place vous allez m'inviter. Monsieur Gabriel, talanga bien, nga mami de l'autre on va zofinga, on va finga na kombo nani, na kombo nani yebisanga, na kombo Kabila te, vous comprendre, vous finga na kombo Kabila te, imbécile. Balongola muto azaki muto Kabila mu kuna fayu balongola ye, kombo na ye, azo kombo na balati sanga. Bonjour ma sœur, s'il vous plaît, je ne connais pas la source de ton problème, mais quand vous parlez du président, il faut aller avoir du respect vers monsieur Kabila. Ah, monsieur, mon collègue soit au Kanga Mounokanga et Finga Kabila, les noms Fingaï. Parce que na ebite bino nyonso bozo lukelangani batu ya kuna o Kabila bino siko pe lisusu o azo finalement bolingi nini bolataki ngai lamba o eza ya ngai te bolataki ngai lamba eza ya ngai te ngama mi bazo finga ke ngana lia mbongo ya Kabila ngama mi bazo finga ke ngato kendo yoka na Kabila poto sala mutu wana boye ngama mi bazo finga ke o non eza Kabila mutu atindaki vous comprendre nazo na bakomate mususu nazo tanga bazolo bake balaka ki $4,000 so €4,000 et pas Shadar. Toi Shadar yo oyebi elongi nanga. Oyedinga. Ce que oza mutu na yo monsieur oyo ke no memela bango message bayebinga. Na yebi bino, menga na sambwe na kombo na bino no. Na sambwe na kombo na bino no. Na yebi bino. Nga za mutu politique na bino. Lelo nga na sambo ke aliaki monga Kabila balati singa kazaka oyo na yebi mutu na makolote parce que nazolo bate bato mutu bazo ndima lelo tata wana abandaki ko envier ba président wana lelo ye wana sali parti politique te azo présenter on peut devant église azo présenter pe likangu na ye mwasi na ye likangu ne mwasi na ye pa bando lala na bureau wana na église nde mutu a cheke ye nde secrétaire ye nde mokonzi ya parti politique. Bino webi ninga bandaki olakanga pe pour na parti wana. Abando lokana seni amona seni simbite
après à l'obino non sigala profiter que de la partie politique un pasteur ako kusala makambo zo sala wana un pasteur ako sala makambo sala wana bino mona ke mutona azaki ne commerçant sur Lukambo après vous avez fongola mono yo monsieur imbécile na yo monsieur imbécile na yo imbécile no ke osangisa na président na yo yo komeli ngai awa bino nyoso sangisi bino nyoso bazi boza ba imbécile botika kombo na nga botika vina nga calme bino kutu bokoya koloba na nga bonte po bino nga na samwe na kombo na bino ba imbécile bino nyonso tu bino nyonso ba président ba imbécile